témoignages belé aux Zanango. Merci au PDG Kinwani Balabala Kelly Bonheur, PDG Kinwani Balabala Kelly Bonheur, agence immobilière Kinwani Business. Bambo Tenayo et Belé et Sigoza Rotala Bisso et puis Balandara Bisso, Poto Mobimba à Paris. Je salue mon vieux Richie Massika, Boulevard des Stars. Maman Olivia Djembe également, de bonnes choses à vous. Et Louis Vandom, Bimystique, de très très bonnes choses à vous. Depuis Paris, Boza Rolanda Bisso. Alors, toujours dans cette dynamique des réalités quinoises, je reçois, il s'appelle M. Blanchard Mouchi Obès, un jeune. Très bon, au hasard toujours dans la rescousse, il y a la population à Ville à Kinshasa, surtout dans le coin, il y a Toba Limité, Mombele et consort, bon, la précision calamité. Alors, Azali, une association, naïe pour nous combattre l'insalubrité, le président des Amis des Blanchir Mouche également obèse, Aza également opérateur économique. Alors, sans plus tarder, Ndego Blanchard, n'a repris déjà. Mbote, Boni, Santé et Ndeko Blanchard Mouchi. Mbote, Ndeko Laurent Fabrice. Santé Gandon Zomonango, donc Nzamba Zarobate. Nzamba Zarobate la Kitoko. Alors, rappelez Bisso, Bilo Rotozanango, Fondation, les Amis des Blanchards, na Babilo Romsus. Ah, ok. Donc, la structure Nayo. Ok, donc, pour rappeler que Banamboka, Ngai, Nazali, Ndeko Blanchard Mouchi Obès. Structure quand on le bien les alliés quand même moi misa toto mi balé oyo tozali ko tambusa pona ka ko lubake mboka na biso ekende liboso. Donc déjà au départ nazali na ONG ou association qui combat l'insalubrité dans la ville à Kinshasa depuis 2008. J'ai combattu ça, vraiment le début du combat à l'insalubrité. Moi, je suis parmi les doyens, quoi, qui a commencé cette activité dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Alors, Sobandi va travailler à l'assainissement de la ville de Kinshasa à titre personnel, bien entendu. Quel est le constat au Blanchard Mouchi Obès à Salaki pour se lancer dans l'assainissement de la ville de Kinshasa? Okay. La propre moyenne, bien sûr. Ok. Dorénavant, que depuis les années 2008, en même temps, quand des fois, Bissot voit, j'ai retrouvé dans Bamboka Bapaya, tu remarques qu'il y a dans Bamboka Bapaya, comment, la condition de vie dans Bango, je pense que ça n'avait rien à voir avec Bissot ou dans Bamboka Kinshasa. Tout le monde dans Bamboka Bapaya, ndenge, baza ko rendre balabala na Bango propre. Tout le monde dans Bamboka Bapaya, ndenge, baza ko rendre mapangu na Bango propre. Tout le monde dans Bamboka Bapaya, ndenge, bazali ko dispatcher déchets ménagers na Bango, pour na eko ko polater na kati na mandaku. C'est sûrement Makanisiwana et Tikaki Biso Namboka Bapaya. Nde yango na ba né 2008, nde to memaki on Namboka Kinshasa et pas il y a gouverneur André Kimbuta, je pense que ba image rocha illustration où ils ont effectivement une ancienneté, il y a début, il y a combat, il y a l'insalubrité na ville à Kinshasa. Souci ni neza ko animé au Blanchard Mouchi Obès pour na rosala assainissement. Quel est le souci qui t'anime? Vraiment Ndeko Laurent, les soucis est énorme mon frère. L'assainissement na kati ya mboka c'est vraiment un facteur très capital. C'est très important dans le sens que Bosoto, tout le monde a lingala parce que c'est un assainissement, il y a Kotia Peto. Oui. Kotia Peto na kati Yamboka. Bosoto, mon frère, je pense que dans la ville à Kinshasa, il y a une cause, il y a des maladies, il y a Bosoto, ça quand même. Et ça comme une cause mortelle. Des maladies, ils sont liées à Bosoto, ils ont comme une maladie, c'est-à-dire Bosoto, c'est une maladie, il y a yebi. Batouazai Kokufa. Tongo midi pourquoi na typhoïde batbaze kokufa tongo midi pourquoi na malaria batbaze kokufa tongo midi pourquoi na ba maladie kilukili oyo euti na bosoto. C'est les soucis qui nous a poussé de sorte que tout ça là que tout kita na mboka na biso to panza sango to sensibiliser population to expliquer ba ngobre ndenge zali wana dorénavant. Déjà, oui, la mentalité n'a pas été passée. Mais tout ça, quand même, dans la stratégie belée, ou tout ça, là, pour te mentalité, on est quoi, vous allez un peu changer. Mais ça, c'est facile. Et tu le dis, laisse-moi un peu continuer. Oui, allez-y. Et tu le dis, vous sotowana, ils allaient comme bomba mingi bana. Ils allaient comme bana de 0 à 7 ans. Bana mike, baza trop fragile. Na tango ba bota maka, baza na anticorps, mako faible. Motomignon, tu as évi yango. Mais tango bazali protéger te. Tango environnement, ça revend na moi, na un bébé. Ils allaient salité. Moi na wana botami sikazali innocent ayebite nini ndenge ni mokili zali kotambwama akokufa liwa bule liwa ya pamba oyo ezanga mutona makolo même ata nzambe siki ezali esala kai pasi mon ndenge tata nzambe atikala biso libre arbitrage
Dans le sens que tu vivre dans Mboka, dans Mokili, ndenge tolingi. Mais biso bate à Mokili, ndenge tozali ko détruire Mokili, on zamba pesa biso. Na ko boaka bo soto na babalabala. Na ko boaka bo soto na kati na bakalamu. Na ko boaka bo soto na mampangu ko assainir te. Ko za ba salité ko tika un peu de partout. Et puis maya mvula soke beti basalite wana kopola ndeko me ba maladie oyo yebiwana. Et puis maya mvula soke beti basalite etonde na kalamu, to etonde na ba terrasse, ba mai nyoso tu ya mvula e ko zongela biso na ba mampangu. Ndeko komona ba mort sous ce goya kaka na nzela ya mai ya pamba. Non na nzela ya maladie te. Ba liwe zo uta na nzela non ya ba inondation. Ndeko oyebi yango mala. Nde souci wana nde tindaki biso ke to telemela makambo wana ti nde bala bakati na ti. Très bien. Alors, au bandi nini, secteur nini, ba réalisation nini, Blanchard Mouchi, obès, oyo sali déjà, pour tout ça, ba image, Maïka Mwaka, a illustré biso yango, yolo bakaka, ba action nini, so sali, ba réalisation, na ba quoi nini, tout ça. Ok, donc déjà depuis les années dans Sali Action un peu évelées, depuis 2008, Ndengen a expliqué que tu travaillais na ex-gouverneur André Kimbuta, Ndengen Ezalaka, yo yena ba idée, ba makanisi na yo, kili, mboka oyo ka ndenge ezalaka, otiango na mesa, et puis ba demonsusu na simanango, ba tikali ko exploiter yango. Mais ezalaki pe mambeta, makanisi yaki kaka po mboka nde ekende liboso. Lelo so omona ke ba koma okoma ba balabala na kati ya ville à Kinshasa, ils ont parmi les makanisi yo ngana yaki nango. Malgré que ezalaki na kombo, mais ti lelo tikali ka na kombo. Mais par contre, biso toni to changer ce ko aspect ya ko kombo na balabala. To kombo la suna balabala na kombo te, to za projet moko na ko déceler en côté, mais tu que to za déjà na penser ya ko changer makambo ko kombo na kombo. Alors ba image to mona na eza ba secteur nini? Bon, awa ezali na année 2008, tozalaki na veni Kasavubu, tozako sensibiliser la population, pote balongola bosoto na kati na mapango na bango. Ndenge moni pe wana bazali ko tia ba peinture na baba balabala ka ndenge zalaka pona ko tika ke ville na biso ya Kinshasa et longola robe ya salité et la ta robe nango datant o to bengi kin la Kin Bopé. Très bien. Mais là, bah, image, il illustrait sur quoi, bah, vidéo, par image. Na moni secteur, il y a Kalamu, il y a mon bel élément d'activité, ça les messieurs Mikolo, tu vois, les gars. Ok, bah, activité, voilà, au fait, l'ancien qui est lié na la propriété. Donc, na idéologie, moko boye, na idéologie, moko boye, lelo oyo, nenza boye, bah, ça, ngai, Blanchard Mouchi, papa poubelle. Blanchard Mouchi, papa poubelle, pourquoi? Parce que, naye, na makanisi ya sika. C'est-à-dire quoi? Les lois pour sensibiliser la population, quand on a pété n'engona, mouton n'a pas besoin de comprendre. Alors, tu initiés qui ne poubelle gratuite. Poubelle gratuite, c'est quoi? Poubelle gratuite est que tu as dispatché par sac poubelle dans quartier moro pilote. Déjà au départ, tu as pour un quartier moro pilote. Par exemple, dans la commune alimentée, tu as un quartier Mateba et tu as un quartier pilote. Alors, à partir de ces quartiers, tu as dispatché sac poubelle dans chaque avenue à quartier. Et biso moko to disposer ba ebouer na biso, c'est-à-dire bato apusu oya biso bingo bouer na bamboka ba pa benga obebouer bango banda koleka na ba ndaku ya batu pona kozwa ba sac na biso to kopesa batu wana gratuitement vraiment, et c'est une idée qui est originelle ya ngai moko o to bandango na commune ya Limité précisément comme quartier pilote, quartier Mateba, na quartier Mombele, et puis tu panza yango na ville à Kinshasa Mobima. Nanzela wana, je pense que sensibilisation aux amakasi pour tes populations, allons la makanisi, ya ko boka salité na kati na poubelle, allons na kati na balabala, to na kati na terrasse, to na kati na kalamu, parce que yango nde zali cause ya maladie oyebi zali ko boma makasi. Très bien. Mais qui est derrière toi? Bah, moyen, parce que c'est un grand projet. Tout à fait. C'est que tu fais déjà. Et donc, voilà, image de lancer déjà, comment on appelle ça, activité, il y a poubelle gratuite, dans la 5e déjà, dès que la minute de qui est en déploiement pour ma moussala et bandama. Qui est derrière Blanchard? Pour l'instant, nous avons derrière Ngaïté, mais sauf que nous allons en partenariat avec Widal Fondation. Widal Fondation, où ils allaient dirigé par Maman Deborah Luando, où ils allaient Maman Sociale, et puis, Maman Deborah Luando, tout ça, comme son excellence, le ministre de l'aménagement, le ministre d'État, Guy Luando Mboyo. Très bien. Pour l'instant, donc, tout ça, un partenariat, de tout ça, que ça, avec ça. Alors, ma proposition est concrète. Oyo Blanchard Mouchi au baisse na ba structure na onyo soboza nango pour vraiment éradiquer
tout ce qui se passe, il y a mal. Auto Chukoloba, il y a salité, il y a bosoto, tout ça dans la ville à Kinshasa. Les propositions concrètes, à part idée au Chukope, ce qu'on a fait na soukate au boiba iba et logo mbapona olongola. D'autres propositions concrètes. Ouais. D'autres propositions, comme je dis tout à l'heure que n'a pas décelé sur ma proposition. Ouais, parce que bah il trop. Donc déjà na 2008 tina ba gouvernement ni tous les cas, ba makanse belé na pesa ndé salé na ville à Kinshasa. Mais sauf que ngamoko géniteur nango en fait les qui étaient pour na bénéficier nango ngana yeki na makanse pour ndemboka na biso ezonga kaka propre. Mais ngai moko fona zande au centre parce que ba makanse ngo bango bazo sala bazo suka na nzela. Tu n'as pas un autre souci de gain, de gagner, de bénéficier? Non du tout. Au jour d'aujourd'hui c'est à caractère à caractère naturel quoi pour la aider la population volontaire pour la aider population parce que au moni ndeko Laurent batu mingi basaka na makanisi ya kolinga ko liambongo uzomona et ça la nga pasi mingi tala ndemboka na bisa za kotambola tala ndenge bato bazali bazo gérer mboka na ba secteur wana yo yebi ndenge ni bazali ko négliger aspect wana donc makanisi nga vraiment ezali ma mingi na ba gérance ya ndenge wana alors bato oyo ba monique ba ko soutenir makanisi oyo volontairement bazali le bienvenu na ville à Kinshasa Mobimba na RDC Mobimba comme je peux le dire. Très bien. Alors il n'y a pas quelque chose qui se cache comme ambition politique? Non. Aujourd'hui, ma députée ou comment? Parce que faire des choses gratis comme ça, dans Kinshasa, il y a toujours des idées derrière. Au jour d'aujourd'hui, je peux te dire, je peux t'avouer ouvertement que makanisi mususu ezalité. Et gozane misanga na sala nego linga komemanga na place yozo kanisa wana. Parce que déjà tozaka na kati ya les amis de Blanchard Mushi na commune ya limité na ba commune surtout ya Moamba parce que ezaka limité pambate eza Moamba et puis na ba circonscription mususu. To bandia wana na Moamba parce que yango ezali vraiment circonscription onga na Vandaka et puis ezali quartier na ba commune onga na Botaminde ngai moko mona mabele na bandia wana na kati ya mabele na ngai. Mais par après ko panzana et okende ba ozomona na sens wana nde na ngina ba kisa suboye tozali kaka na kati ya les amis tozali pe ko sunga ba mama tozali ko sunga ba mama na ba activité belé ba mama o baza ba mama veuve ba mama o baza ba mama ba femme abandonnée ba mama o par exemple ba jeune fille désavouée o ba boti na bo jeunesse na ba misala et puis tozali ko sunga ba mama na ba microcrédit ba microcrédit ça veut dire que to kopesa mama mbongo songolo soka tekaka lipa to matungulu to kopesa 10 francs capital na ya tekaka to bakisili yango fois2 à côté ka et puis à kozongisa sans intérêt à kozongisa la ba montant moko ya ta ba 1000 francs ba 2000 francs ti mbongo to kopesa ye ekosila na sima na ngwa ekosu kozwa lisusu wana nyoso ezaka na souci ya kosunga peuple na ba idée kaka ba konza mboka balingi ke population eza malamu. Blanchard Mushi Obes rokoka. Mais attends. Parce que tu as ces années, maman va regarder combien Blanchard. Mais attends, Namagamne surtout Laurent Babandaka étape par étape. Très bien. Au moment où les Congolais ont embrassé Magamne surtout dans à la fois. Ben voilà, mais nous tous en a makanisionnate. Toko Banda, par exemple, avenue Moko, tu satisfais avenue wana. Toké quartier Moko, tu satisfais quartier wana. Là, tu vas nous recevoir ba aide de pays, quoi qu'on a pété. Tu vas faire ba partenaire, par exemple, ba koya pe ko sunga. Yango ko sala de sorte que makanisi wana ekende tina suka nango. Mais na zaina kondima. Mais pour l'instant, au côté na structure wana les amis de Blanchard Mushi Obes, faut ça nini. Alors il y a un seul contact que je vais pas je sais même pas les communiquer tout de suite parce qu'il a maîtrisé contact dans Laurent Fabrice voilà. Va Laurent Fabrice tout de suite. Kota on s'intégrer pour l'instant gratuitement dans l'organisation comme ça on doit payer moi poste de responsabilité na yo pour na koluka ko sunga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi c'est ce qu'il dit na makamuno surtout za nango ya sala ya malamu pour le peuple congolais. Voilà. Merci beaucoup. Alors Blanchard Mushi Obes, on va se séparer. Prochaine réalisation Ezanini. Prochaine réalisation aux au courant et Zali que toko lancé au nautoloba awa microcrédit. Prochaine réalisation. Merci bien. On sera là pour vous accompagner dans ma projet na ya Gitoko parce que le Congo ou la ville de Kinshasa a besoin des hommes justement
comme vous ou à autres travail, à zana ta politique était pour politique n'est tu pas lié à bambongo va y ba. Kaka ne lobby ana lo. Yo zana o politicien. Bazo ya bambongo bazo tonga bandaku, je sais pas quand mo repesa ngale na mona ba politicien yibi wana. Ba mo ba miyibi na bingo ba miyibi. Bazo yi bambongo ya mboka, baza ko lié population za ko souffrir. Kenela kingasani, ngazo tamona kisensu, nazo tamona matete, nazo tamona mombele ndeko Laurent. Pasi. Yo pe jour comme député ou comme peka lo. Ngana za déjà malamu ndina za bedo. Appel na we bandi déjà mbesi ngambo. Ngana za déjà malamu ndeko Laurent. Na ki député te, naza na ndaku, naza na immeuble, naza na makambo yebi mutakoko za na vie déjà. Naza nango déjà. Na ki député te pona koma ke na somba bandaku te. Naza nango. Na annonce ngo lelo. Mutu akoyeba ke ngana komi député kansi na bani na ndaku na ki député. Eza lokuta. O bandi nango déjà. Bandi nango depuis kala. Naza nango déjà. Blanchard Mouchi Obès siège eza. Siège pour l'instant, Ezali na avenue Capella, numéro 22, bis na Yolo Nord. Siège Moussous Ezali na avenue Mombele, numéro 17, bis na commune Yalumete. Très bien. Ou bien carrément, Bobengi. Laurent Fabrice. Yangwana Guna Bobengi. Narole qui c'est la bino Blanchard Mouchi Obès sans problème. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu. Décolorant. Merci de continuer au travail en collaboration pour que tu promouvoir. On le fait toujours. On le fait toujours. Je sais pas, mon frère, comment les gens sont en train de mourir, mon frère. Et ça là, on a passé, na ebagate, passion à la zara, on a la takawana. Et ça va moto nangai. Yango côté muso bien l'homme de l'humanité. N'est-ce pas? Parce que humanisme là tinga trop. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là, vraiment, on a la yon de colorant, au vent de la paix Magambouana. Quand on a surtout dans la descente nangai, on va quitter sur le terrain pour na ozwaka ba image, au quoi diffusaka, na mission surtout qu'on va ça tous les jours. Au moins ils tous les jours, aux avons l'équipe mission où ils allaient lier na insalubrité. Attends à moi, kaka na moi 1-2 secondes, car na émission na yo. Je pense que on va apporter peu moins une pierre na édifice na. Blanchard Mouchi Obès, je te rassure, c'est tout rubrique au l'équipe réalité quinoise ya monde tolobela rango mingi. Amen. Migolo msusu batayo ozuitate tinda membre moko structure à l'obela et au salabiso. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci donc beaucoup. tout le monde a dit merci. Pour prendre place c'est bien, au salabiso aussi.